kasi nazali koloba ete mibeko ezali s'appliquer na mutu nyonso likambu oyo bandeko wana ba policier bakendeki kuna epa ya ndeko Lambert Mende ezali likambu ya diamant libanga oyo monene ya diamant ya 87 carats point 40 ekangamaki bongo na ba créseur oyo bakotimu na mabanga mantalo kuna na mboka Lokombe na secteur ya Kondo Chumbe na territoire ya Locha na province ya Sankuru bango kuna bakangaki libanga wana bakangi yango ba créseur wana bazana ba carte te na français tuube na ba clandestin na lingala izao kwa batu bako sango na muibi batimoli mabanga bazui diamant wana pitango bazui yango batongani babangi babite boto simba te bayebisi chef de secteur na bango babibiso wa tozana mikanda te metala to kwili banga ko ya munene ezaboni chef de secteur abi makambo ya makumatata tika to yebisa administrateur du territoire bayebisa administrateur du territoire administrateur abi likambo ezali kamunene tika to yebisa gouverneur oya biso nde bayebisi waza ko sala intérim à gouverneur ye vice gouverneur Lokadi tamba yebisi epa bi makambo eza matata makambo yo tomonaki na eleko ya Kondo Laurent Désiré Kabila makambo ebimaki na Kasai Oriental tomoni makambo ekendaka na présidence pona koboya bokangami ya bato pona kobatela pe bato oyo likambo na kobenga nani vice premier ministre na yebisa ye bato oyo bakende bongo na présidence ye gouverneur angani abenginga na yebisi iyo bakamata nzela bamata avion bakende tikuna na présidence ya république ezana conseiller spécial ya chef de l'état en matière de sécurité akobatela bato wana bakoyeba kotala eti ya solo ndenge nini pamba te bayeko bakangi libanga wana bazali bato basali yango na lolenge ilongo bani te bana mikanda te me bazui baza ba congolais me baza na mikanda te baza ba clandestin tala bandeko bazui avion kokita bakiti na ndolo pe te bakende na bango na présidence bamona boye leke ya honorable Lambert Mende bu yewana telemedi ba Laurent boya tokende me watauti mboka ba o mena ngingiri akansi ba okina présidence ba yo se retrouver na ngiri administrateur ya territoire habité à la présidence te debi batu wana bavandaki wapi diamant na bino bomoni yango na ba réseaux sociaux nege diamant eza juste na maboko ya ba creuser wana te diamant ekomi na maboko ya honorable Mende azola tsabinu yango azola tsabinu bomoni diamant donc likambo oyo wana ezali passe ezali infraction munene na mboka na biso ezali infraction bakosa bino balobelo likambo eza libéralisé kotimola mais mobeko ezali mobeko ya mboka na biso lobi boye na mukando babengi code minier elobi boye na article nango 115 elobi busimbi mabanga mantalo butamboli nango to bokumbi yango na buteki yango esengeli sale maboyi oyo akotimola mabanga mantalo babengi creuser esengeli azala na buku oyo bamoyebi keno oyo aza creuser wana soki azwi azokende na oyo akokende kotekela ye yango babengi ye négociant neti sikoyo Lambert Mende oyo azoloba keno uta mikolo na mikolo na salaka yango ba creuser wana clandestin oyo bakosala exploitation artisanale soki bakui diamant bamemelaka ye ye sikoyo négociant ake atekeli bango abi asala yango mbala na mbala et puis aza kosala yango sikoyo po ete epesa mwa mosolo ebele nsima nango azokende akokoba mpe
côté kosala yango soki mosusu emonani ezali infraction na mboka na biso ezali infraction sikoyo ntango nazoloba boye bato bazoloba ntango mosusu naza na likambo envers honorable te lolenge moko topesi bitumbu na bapolisier lolenge moko mpe moto abuki mibeko esengeli azwa oyo aye etumbu neti ye esengeli azwa oyo aye bitumbu justice il faut s'occuper na ye de quel droit ye azwi libanga oyo wana pamba te bacreser wana baza na bakarte te ye moko aza na carte ya négociant te asimbi akolakisaka biso tala otala biamo mais eza ya ye ezali infraction bapekisi yango mazoloba asalaka yango azosala yango akoba kosala yango soki tosemboli yango alobi mokili eza mabe mais bapesi biso mpifo ya kokonza awa mpo na nini ezali mosala soki ozali négociant facilitateur ndeko wana lokola ye ayebi valeur ya diamant wana paki nokoteka yango na comptoir alobi il faut ozala na carte na yo en cours de validité carte eza validité à 12 mois parce que ye azwaki yango mokolo nini azwaki carte ya négociant totala badate wana so basalisi yango bajour alors mobeko elobi boye soki bakwi yo na diamant ndenge wana oyo ezwami na maboko ya bacreser bazangi mikanda na yo moto oza nango oza kofacilite ozangi mikanda mobeko elobi boye elobi yo fo bapesa bitumbu ya makasi ifo bakanga yo mibu zomi to mibu tuku mibale okota boloko mibu tuku mibale okota boloko ofuta pe misolo mike na sanduku ya leta pamba te osali nini olingi oumba ete mbongo ekota na sanduku ya leta te olingi oumba ete province ya Sankuru ezwa nango misolo te ayebisi bino asalaka yango mbala boni azongisa mbongo na sanduku ya province pe misolo yango combien ozomona alors sikoyo babi mokolo moko ezali 100 jours ezali ya mutu asalaka makambo wana mais moko kaka okokangama bomoni donc yango nde makambo esalemi donc tozala problème na mutu te ezali problème nde ya mibeko nde ezoloba bitumbu topesi na bapolisier tokondane comportement bapolisier bakoki kokende te na résidence ya honorable Lambert Mende eza malamu te tout comme un autre député bakokende te même kotelemisa nakebisaka bandeko oyo baza bapolisier na ndenge ezali contravention ezali salamu na ndenge malamu salamu sala na yo ke bamona yo ozali kowela volant yo police de roulage obanda kowela volant na député to na citoyen congolais mosusu okowela ne volant ezozala malamu te oyo bayebi balandaki dernièrement il y a 3-4 jours nayebisaki commissaire général na inspecteur général à la police bakitaki awa na robot eza na palais du peuple olokota baroulage nyonso oyo bazali wana mpona bambeba oyo bazali kosala donc so bitumbu tozali kopesa na bapolisier bo balalaka libanda mbula ekobeta azali kaka na se wana ya mbula soko tozobetela mbula topesa bitumbu lolenge moko mpe oza député okangami na mbeba tokosenga ete bayi bazuzi balanda nzela oyo esengeli kolanda mpona état congolais et retrouver badroit nango province ya Sankuru et retrouver badroit nango territoire ya Lodja et retrouver badroit nango secteur ya Kondochumbe et retrouver badroit nango pe oyo asali po ete mbala nsima asalaka lisusu te mobeko ekwela ye voilà oyo tokali koyebisa bino négocier clandestin oyo tomoni na diama wana ezali Lambert Mende soki ezali na ndako na ye te et puis mobeko ezali ebokende kotanga mpe 310 terres donc nombre de jours oyo ozosimbaka libanga wana ezali fois $10,000 ya mande ozwa code minier botanga yango malamu donc ezomonana te akolakisa biso place atie yango akolakisa justice eza na mboka oyo état de droit biso nyonso tozali koluka yango état de droit yango mingi bayembaka wa état de droit talaka baappliquer kaka état de droit ekomi waya bakomi koyima c'est ça l'état de droit
nde balobaka la loi est dure mais c'est la loi. État de droit donc négociant clandestin oya suka otomoni na giama wana honorable Lambert Mende.